Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Denis Lessi, il faut bon la motema, il faut bon la motema. Il faut bon la motema à Zonge Panzam. Parce que des choses qu'il est en train de dire, un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Parce que tant que lobby n'a salé examen de conscience, on comprendre que mais moi je ne peux pas faire des choses qu'il a fait. Au moni bakoko balobi soki mutazo zindana mai alukaka étape asimba po akita nango étape ngoni baninga mususu mutu so zinda ko luka simba ka keloko moko po zindana ye. Donc je pense que c'est ça parce que des choses qu'il est en train de dire par rapport à la grandeur à Denis Lessi. Denis Lessi avec na mpepe makasi na mboka na biso. Denis Lessi avait une grande église. Peut-être à Moni qui a délaissé non. Donc il avait une grande église. Il était un homme respecté dans Mboka Nabiso. Mais ce qu'il est en train de dire, il a diminué. Pour moi, en tout cas, j'ai un langage trop païen. Trop païen. Un chrétien ne peut pas dire ça. Puis Denis Lessi a dit qu'il n'y a pas des hommes de Dieu à moniter. Moi, ça m'étonne. Dieu est dans ces pays. Il y a des hommes de Dieu. Il ne peut pas nier qu'il n'a pas des hommes. Non, il y a des hommes de Dieu. Nalanda qui la télévision, quelques. Non. Ça, c'est quelque chose, et c'est pas quelle sémence il a réussi, mais il y a des hommes de Dieu qui ont la bouche autorisée à parler de la part de Dieu. Qui milangi ba bouteille, ba plaçango li bosso parler du peuple. Et ba bouteille monsieur c'est là qui ba koma qui likola ba bouteille que épidémie moko kokota mais ko boma ba tebele. Ba bouteille monsieur ba komi que ba pasteur ba sala nzambe ba tebele ba kokufa. Ba bouteille monsieur ba koma qui ba guerre na est partout mais côté plus na politique, il y aura des guerres politiques. Et ce sont des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. J'avais prophétisé malheureusement retraite nabiso tolinga kito keneti na président tokutana président de la République mais tozwa ki occasion na te parce que na voyage. Cabinet cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois. Zambé ya le poso. Okoma ki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Docteur Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, c'est quand t'es Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Osuwa. Docteur Guilain le Bourgeois pour voir le poisson. Pour vivre parce que pour avoir besoin de place dans mon quoi. Pour prendre la peine d'aboter. On y va peine d'aboter. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille bien. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Voilà, merci aimable internaute, vous qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas partout ailleurs. Hein. Restez toujours connectés sur Congo Liziba TV et je sais que la déception ne sera jamais la vôtre. C'est votre humble servante, hein, Nadège Kimana, autrement dit, la calculatrice de la presse congolaise. Voilà, les losiko, comme la vision n'est changera kaka. Balobi Yaya Star Azastar, Leki Star Azastar, beau-frère Astar Astar, grande sœur Astar Azastar, Mobile Astar Azastar. Donc voilà, tout ça, dans mon côté, je ne suis pas seul hein, pour ne pas être kilométrique verbalement. Je ne suis pas seul, je suis avec mon invité. Mon invité, c'est apôtre de Lemba. Donc, tout ça, c'est un masolo ministère. Parce que Mama Kambo, c'est comme si vous avez été wapi. Awa kalamingité, bazo pe sabiso accès, ya kokendara ba église. Tant bango pe baso ki likaniswana vraiment baso ki ngo ndenge nini. Et puis tokobeta mo masolo ya mboka, tokobeta mo masolo donc ici on va parler de tout sauf rien. Donc tokomeka moi ko développer mo makambo ba peuple de Dieu baza vraiment na likanisi ya ko comprendre été. Et apôtre de Lemba Pierre a komeka ko expliquer biso mo muke a komeka pe ko sala biso mo muke ko pesa biso mo ma ba explication mo ko mo muke pour to comprendre
Nadège Kimana a ma kamba Bible mais na bien vraiment pas tellement. Et quand na bino nazana apôtre Pierre Delemba à qui déjà j'ai dit bonjour. Bonjour maman Nadège. Moi, un petit mot gentil d'un peuple dédié, Batounion sur Bazolandayo, à partir il y a France, Belgique, partout dans le monde. Mot gentil, Koko Sabangonini. Nakokyo Sabangon Zambapambola Bango, base à la déçuté, malgré tant au monde entier, planète Terre est traversée, il y a Covid-19, base à la toujours espoir et pas dans Nzambe parce que même si confiné, mais Dieu n'est pas confiné. Voilà. La promesse de Dieu se réalise toujours. Il y a des gens dans ces temps de confinement. Et je crois que celui qui me suit en cet instant, à cause de la paix béni, le la paix batumisus. Donc, garder espoir nabino, garder foi nabino, Nzambe azana bomoi. Voilà, Nzambe azana bomoi. Touta ki komona ndenge bakonzi ya mboka bapesa ki accès na batu nyonso bazana ba activité commerciale tomoni ba terrasse ezongaki tomoni ba bistrot ba restaurant mais chose grave tomonaki ba église ba mekaki kofandisa yango mwa muke tant bino skoyo ba homme de Dieu bomonaki bongo bozwaki message wana réaction na yo ezalaki vraiment nini. En fait, Tokumi Sinzame parce que ma commis et l'Obama déjà, oui. Nous sommes au temps de la fin. Il faut comprendre les écritures. Il y a des gens qui murmurent parce que sondé l'écriture. Mais ceux qui ont sondé l'écriture ont comprendre que dans un moment où l'église doit être combattue. C'est normal. C'est normal parce que ça va aider na bango que baba refuta kaboye, baba repesa kaboye, mais to comme un moment où il faut comprendre que l'église, la parole de Dieu est combattue, la parole sera étouffée. Bible zol babiso que dans les derniers jours bako luka lubananzambe. Donc la parole deviendra rare et comme rare na mato ina batu. Batu va déplacer pour na luka malubananzambe mais c'est difficile. Donc nous sommes dans les temps de la fin, tous les signes que la Bible avait révélés au temps de la fin yango ezomonana. Donc pour moi, je bénis le Seigneur parce que lorsqu'on a connu les chrétiens, va préparer Mité Manabango à la rencontre de Christ. Parce que nous sommes au temps de la fin. Baba refungami et ça pour nous privilégier mokili, papayen, impudicité, kolangwa, privilégier makamobele. Alors que l'Église, ils allaient asbel ou portaka éducation na peuple. L'Église ils porté éducation. L'autre moni ba kulu nebele ba bongo la mitema. L'autre moni ba sandume bele ba bongo la mitema. À cause de l'Église. Mais ceux qui va étouffer l'Église, il faut comprendre que le diable est en train d'agir. Azoluka appelle sa privilège na makamamabe pour qu'il règne. Mais Oyanzambe va garder toujours foi. Mais bientôt l'église est confondue manango et nous croyons que nous allons adorer le Seigneur. Apôtre Bananzambe Pinza mususu tozalana bango bazana baza conscient que diable wana aza déjà est-ce que il y a de ceux-là qui ne sont pas conscients parce que nous sommes au temps du soir. Tous en attendant au temps du soir. Dans le temps du soir, c'est difficile pour voir. Pour voir ce qui est devant toi, il faut avoir la lampe. Oui. Bible Zolobelabiso parabole, il y a 10 vierges. Oh, bah, il y a Christ. Bible dit que tant que vous avez mafuta, vous avez 5 vierges. 5 baye na mafuta te. C'est-à-dire que oh bazaki na mafuta ba pelisi mwinda na butu batambola ki ba mona ki nzela. La lumière ezo permettre biso tombo na nzela mais lorsque tu n'as pas la lumière, tu marcheras dans l'obscurité, tu peux tomber dans les trous. Donc nous sommes dans les temps du soir où le moine nzambe nyoso fo na mwinda et la lampe c'est la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu t'aidera à voir bien les chemins là où tu mets le pas. La parole de Dieu ne te permettra pas que tu tombes dans les trous, dans les pièges du diable. Voilà pourquoi d'autres personnes comprennent pourquoi parce que mais si nous avons la révélation de la parole de Dieu, cette révélation malgré les ténèbres, ça va éclairer notre ténèbre et nous allons voir et nous allons comprendre ce qui se passe dans le monde. Vraiment, vous avez parlé de la révélation. Est-ce qu'il arriva déjà aux révélations moko boye pona mboka na biso Congo? Gloire à Dieu, nzamba zo lokumu. Pour notre pays, notre nation, oui. C'est ça même les alliés moka ba préoccupation o nzamba tia na motema na ngai ya kobondela. Il y a des fois na mataka bangomba pona kamboka na biso. Na mataka ba mangengenge luzizila bangomba ebele tokendaka bientôt même. Touti kobondela ka pona mboka na biso ko lele pa na nzambe. Je me rappelle tozaki na retraite moko tokotaki pona
pour la présidence. Ils ont qui révélation oyo nzambe appelle ça qui mosala nzambe moko il est quelque part nzambe appelle ça qui révélation à organiser une retraite avec des hommes de Dieu. Oui. Tozala qui est belé, il y avait plus de 20 personnes pendant 3 jours, c'était pour prier kobonde la pour le président, kobonde la pour le gouvernement, kobonde la pour mboka mobimba. Et na kati ya retraite on est qui na parlé du peuple. Na kati ya retraite wana nzamba lobela kinga pour mboka. Makamonio c'est solo, j'ai des images et j'ai des audios. Makamonio c'est solo leka awa même ya ba maladie est frappé mboka oyo. Nzamba la kisanga na lobaki. Makamonio c'est solo leka même pour le président Fati Tozana Lelo. Dieu m'avait parlé d'avance. J'ai des images, j'ai des audios. On a loba avant président Fati comme président. Avant maladie oyo Covid-19 et kota na mboka to na mukili, j'avais prophétisé ça avant. Na loba qui par rapport ya ndenge nzamba lakisa kinga milangi. Na mona ki milangi ba bouteille ba plaçango liboso parler du peuple. Et ba bouteille monsieur c'est là qui ba koma ki likola ba bouteille que épidémie moko ko kota mais ko bomba ba tebele. Ba bouteille monsieur ba komi que ba pasteur ba sala nzambe ba tebele ba kokufa. Ba bouteille monsieur ba koma ki ba guerre na est partout bitumé côté plus na politique, il y aura des guerres politiques. Et ce sont des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. J'avais prophétisé malheureusement retraite nabiso tolinga kito keneti na président tokutana président de la République mais tozwa ki occasion naté parce que na voyage baninga mususu ya bino baza soki ba zuma révélation mbang bake na présidence tomoni ba misusu bazokenda kozora zora bambongo bino non bokoma kuna te parce que ça bino non sope ba pasteur komi ko lia kutu koleka ba politicien il faut qu'on se le dise. Bon c'est là qui on va servir nzambe mbongo comme opantana bino basali na nzambe olimbisanga mama Nadège ezana ba oyo bazosalela nzambe pona mbongo mais il y a des cela on va osalela nzambe pona les appels les vocations nga banda na bandi musala nzambe na âge à 12 ans na tamboli na nzambe okolimbisanga je suis né dans une famille bien famille moko très bien respectée et puis to kolina makamwa nzambe nzambe pas permettre lelo to zwabanzela msunga tango ndo sala nzambe papa nanga boyaki parce que mon père était ambassadeur papa nanga boyabi yoko sala nzambe te papa mona ki lokwa na égaré mais na bimaki na vie luxe ya papa na ke na ba permanence na lali na ba wenze na lali na ba condition moko impossible tu peux pas croire et ça pona ko sala nzambe soki ça pona mbongo peut-être tongo ke ne lunda tikapa ko luka diama to zimbongo mais to salela ka nzambe c'est parce que c'est l'appel depuis la France nzamba benga biso si Dieu parle quelque chose to lo ba pona gouvernement est-ce que toko kanga motema si Dieu parle to lo ba pona un individu n'importe qui toko kanga motema te la parole de Dieu comment personne qui bolobeli bongo en retour il faut moi checker pour bozala moi motiver ndenge tozo mona ba ndeko mususu po yango nde bon peut-être muto asepeli ya pambola yo la bénédiction oui la bénédiction on peut pas refuser si quelqu'un nzamba simbe na motema pambola yo a pambola yo mais aller demander par force Dieu a dit Dieu a fait non là nanzela wana nga nazalaka te moi je sers l'Éternel je prie pour quelqu'un si Dieu touche la personne de me bénir c'est son choix si Dieu ne touche pas ngapo na ngai posa ngeza na mona miracle na mona loboko nzambe la kati ya vie ya mutu ndenge na mona pe na zo témoigner le grandeur na nzambe la kati ya bombo ya bato belé donc c'est ça c'est pas pour l'argent que nous servons l'Éternel c'est une vocation voilà c'est une vocation ndenge kaka boyutu kolanda apôtre na biso ndenge lobi apôtre de Lemba Pierre donc autu koloba meto okota lelo penda to beta moi lisolo to kolekana après to koya kosuka na toyeba soki azana ministère ne ezawapi pe message na ye to kobeta yango ka awa na Congo Liziba TV donc est-ce que papa nangai oso 8 ans ya ko benga depuis mama kambe salami na papa na biso avec mukuna aux 8 ans ata ya okende kotala ye to aux 8 ans ya ko sele ata ne fils que SMS bon gloire à Dieu parce que avec Pascal Mukuna c'est vraiment un homme de Dieu oyo nzambe ata ko sela mingi aujourd'hui azana plus de 200 communautés de par le monde et a établi basali nzambe ba pasteur et nzanga pe na zwa ngolu grâce moko pe na leka moi mukie na communauté na ye na ACK na banako diriger communauté za na Yoloezo tozalaki na mosala nzambe ya pasteur Dozo je crois que oye komelier biso bana nzambe to tia mabolongo na seto to bondela mais je prends le temps de prier pour lui, je prie pour lui, sauf que je n'ai pas encore eu l'occasion, ouais c'est ça pour dire vrai.
j'ai pas encore eu l'occasion, mais tout bon de la rapport naïe, de sorte que Nzambe a la justice naïe, le collabo monaïe. Donc c'est ça. C'est ça. Ouais. Et bon, pour na pasteur na biso de Nile Sinenge, ba makamo mususu utiko bima bima awa, oh atangi pasteur Kiziamina, oh atangi papa na biso Soni Kafuta. Donc moi confusion et koti akomi kotanga na ba pasteur mususu o ba kendaka bazwaka ba mbongo. Est-ce que eza manière où il fallait que l'homme de Dieu a ça la conseil ni yo ko pesa to asala ki na ema. Bon, Denile si il faut bon la motema. Il faut bon la motema azongi panzam. Parce que des choses qu'il est en train de dire, un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Même si c'était vrai à la télévision, si c'était vrai, pourquoi ne pas aller dans la présence de Dieu au bon de la pona batouane? Na éviter si c'est vrai, que na ki ko so bambongo makamna bango. Na éviter mais moi je ne peux pas faire des choses qu'il a fait. Au moni ba koko balobi soki mutazo zinda na mai alukaka étape asimba po akita nango étape ngoni baninga mususu mutu so zinda ko luka simba ka keloko moko po zinda na ye. Donc je pense que c'est ça parce que des choses qu'il est en train de dire par rapport il y a grandeur à Denis Lessi. Denis Lessi avec na mpepe makasi na mboka na biso. Denis Lessi avait une grande église. Peut-être amoni qui a délaissé nos autres tikaya. Non. Donc il avait une grande église. Il était un homme respecté dans mboka na biso mais ce qu'il est en train de dire ezako diminuer. Européen ça est vraiment à revoir na maloba na ye. S'il a une idée, une pensée, une parole ou bien conseil à copier ça mutu c'est mieux au pouce n'est pas mutango. Bosolo n'a pas prier c'est tout. Au lieu de venir à la télévision étaler les erreurs des autres. Non, ça ce n'est pas bien. Parce que la télévision la télévision peut te faire monter, ça peut te faire descendre. Il faut faire attention à ce que tu dis. Même la Bible dit, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Vous voyez? Donc il faut faire attention à ce qu'il est en train de dire. Pour moi, en tout cas, j'ai un langage trop païen. Trop païen. Un chrétien ne peut pas dire ça. Voilà pourquoi au début, il faut faire bon la motema. Parce que tant que l'objet n'a pas l'examen de conscience, on comprend que est-ce que koki kozwa pasteur moko ya mboka na biso nini oyo koki kotangela biso oyo akoki kosala ope délivrance to a prophétiser pour na yo ondima alobi azati. Mais il y a des hommes de Dieu jusqu'aujourd'hui basala nzambo nzamba lobelaka bango nzamba lobi pel comme koki sami avec précision. Il y a des hommes de moi j'ai des témoignages on a koki koloba na yo makambo nzamba sali. Na katia ba peuple na katia bandimi. J'avais une maman maman nazalaki na mobali na ye mobali ya kufi maman komi délaissé na bana 8 maman zoe ba place au Kenete maman la ndinga na télévision to kutana maman na bondeli po na maman wana ezaki na relation moko mobali ne ya kala akena États-Unis relation na tanga yoki abengi maman ebisi maman ko banga te na soutenir yo tina suka lelo maman naza ko vivre koleka bateau bazana libala azo vivre vie moko impossible. Il y a des témoignages et ça na bateau ba trompe katana docteur a déclaré que il y a koko botate lelo ba bimba mapasi j'ai des noms j'ai des images ba miracle nzamba sali et pas bateau sida bazo bika mais celui Denis sabi que il y a pas des hommes de Dieu à moniter. Moi ça m'étonne. Dieu est dans ces pays nzamba zo tambona basali na eti lelo pe nzamba zo lo batilo na basali na ye. Il y a des hommes de Dieu. Il ne peut pas nier qu'il n'y a pas des hommes. Non, il y a des hommes de Dieu. Dans la télévision, quelques. Non. Ça, c'est quelque chose, et c'est parce quelle sémence il a réussi, mais il y a des hommes de Dieu qui ont la bouche autorisée à parler de la part de Dieu. Vraiment. Donc, tu n'as pas dit que le Penza Bozala branché est côté na Congo Liziba TV, n'a pas que Bozala jamais déçu parce que tous autres découvrir ensemble na bino pour ngape na zawana ka pona pour ça la devoir au bino bosinga rangai. Apôtre Pierre, tu n'as pas différence nini oyo ezala parce que ba na nzambe belé tungulu c'est côté bango bazoye baté parce que ba les à côté monsieur zoye la biso ba les akati monsieur moyen de comprendre vraiment vision malamu peut te comprendre Bible exacte. Différence nini oyo ezalaka na mutu oyo abengami apôtre. Différence nini oyo ezalaka na mutu oyo abengami révérend docteur. Na pasteur et puis oyo kaboye évêque. Donc est-ce que différence moko ya okoki komekana ko expliquer biso moi ba différence wana qui est apôtre. D'abord on peut commencer par là. Oui, différence c'est ça munene.
entre apôtres, entre docteurs, et tant que le Bible avec différence et harmonie. D'abord, la Bible dit que Christ sur la terre, il y a 12 apôtres qui étaient auparavant des disciples, mais après, il y a consacré les apôtres. Et tant que la Bible dit qu'il y a une église 5 ministères. Le 5 ministères, c'était pour le perfectionnement des saints. Pour l'église, il a fallu 5 ministères. Premier ministère, la Bible dit qu'il a laissé premièrement les apôtres, les docteurs, tous les évangélistes, tous les pasteurs, tous les prophètes. C'est ça, non? Ok. On a sa différence. Évêque, révérend. Ok. Révérend, c'est un titre honorifique. Un titre, ça vient du mot révérence. Donc, un titre honorifique, on a révérend. Donc, on a élevé, on a fait ce respect. Ok. Ok, un titre à respect. Les actes bibliques, les titres à respect, c'est pas biblique. C'est quoi comprendre parce que tu as rappelé que mécène na biso to bambara ba kombo c'est que différence ezala na ngote po koto ezana ngo makamba nzambe koto biso pende bolo ba dit profane to bambi bango donc révérend ezana ko elo moya lokumu quoi lokumu lokwa babenga ka honorable ouais révérend za lokwa honorable nani sous excellence donc révérend on dit révérend pasteur ba peut sur respect ça titre moi respect mais dans l'église Jésus avait laissé 5 ministères pour le perfectionnement des saints. C'était pour les saints. Premier ministère, c'était un apôtre. Un apôtre, c'est qui? C'est un envoyé de Dieu. Ça vient du mot grec, envoyé. Apôtre Azali, Mouto a eu une mission. Il peut aller partout avec l'évangile qu'il a reçu. Et un apôtre avant n'a réussi qu'à mon côté. Différence, c'est ça, l'apôtre n'a pas docteur, n'a pas tenu soin par rapport à un message. Il y a des ceux-là qui pensent que l'apôtre a une église. Oui, ils ont un critère. Mais à partir d'un message, nous comprenons que Mouto est apôtre. À partir d'un message. Parce que l'apôtre a différents rôles. Oui, l'apôtre a mis pour Tonga. Ce qui est même un problème, vous avez des difficultés dans mon thème. Ce qui est un apôtre à Zoloba, vous sentez que Malobane est tout bon dans mon thème. Doit construire ce qui était détruit dans ton cœur. Donc c'est ça un apôtre. C'est quelqu'un qui parmi les ministères à part. Donc la différence avec le ministère, on peut le voir Moussapi. On dit Moussapi. Ce que tu as dit, tu as 5 doigts. Doigt où est apôtre. À part le ministère, la Bible dit que Dieu a établi premièrement les apôtres. Oh, un apôtre peut faire le travail d'un pasteur. Il peut faire le travail d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste. Il y a remarqué Moussapi, il y a la possibilité, il y a aussi Mamisapignos. Mais peut-être que remarqué. Mais Moussapi, il y a une impossibilité, il y a aussi Mamisapignos. Tu vois? Ça, c'est un apôtre. Ce qui est la révélation, peut-être comme un apôtre, il s'appelle couleur évangéliste. Il s'appelle couleur, il y a prophète. Moi, je connais l'apôtre qui prophétise même plus que les prophètes. Tu vois? Donc, Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres. C'est pour construire. Pour Kotonga, Milimo Yabatu, Kotonga Bansoto Yabatu. Et puis pour construire, établir même les églises. C'est ça un apôtre. Un prophète, c'est quelqu'un qui prend une pensée de Dieu pour révéler au peuple. La pensée de Dieu qui est cachée. La Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Un prophète, il prend une partie de la pensée de Dieu cachée à se révéler dans l'ibota nanzambe. Et un docteur a pour expliquer penser au prophète à Memaki. Parce que le prophète a coupé sa pensée, c'est difficile, le peuple va comprendre. Mais le docteur a décortiqué en haut. Il a expliqué, Daniel a expliqué la prophétie, le songe, il y a un roi. Voilà un docteur. Donc, avant de penser à prophète, avant de expliquer en gros. Si le prophète avait dit ceci, c'est par rapport à cela. Donc, docteur a pensé à prophète, avant de expliquer. Un évangéliste, c'est qui? Un évangéliste, c'est un missionnaire. Donc, Azan désire toujours évangéliser. Un évangéliste ne peut pas voir les gens traîner comme ça. C'est sa passion, c'est sa vocation, c'est sa mission. Donc il faut qu'il et quand il entre dans le champ de l'action, Malobanaye, il a affecté Batou, puis il a mis l'église. C'est ça un évangéliste. Qui encore? Un pasteur. Un pasteur, il y a un moni Moussapi Oyu. Il y a un apôtre. Pasteur. Pourquoi pasteur?
parce que dans Moussapi on est souvent balade sabiso alliance. Donc pasteur azosala alliance ya bana na nzambe na nzambe. Vous comprenez? Pasteur c'est un berger. Azam muto azo garder ba brebis. Donc lui il est là pour les brebis. Il ne peut pas se déplacer na ba long moment. Il y a ça on a pour protéger peuple na nzambe. Le brebis de Dieu. Kopesa bon miliki, kopesa bon maloba malam. C'est ça un pasteur, c'est un berger qui est toujours là pour garder le peuple de Dieu. Voilà, donc comment on appelle comme au chantre de l'Éternel. Chantre de l'Éternel a commis pasteur chantre. Au monde a mutakomi azaki chante a commis pasteur. Ce que tu y a nani o yazala rappeler kozala pasteur. To ezala nango kaka lokola mutale kanane déjà koyemba azaka liboso ya batu ayebi na eda koloba malamu ale pa bakomisie pasteur. Bon, donc to kozwa ngo ndenge ni. Na ko parlant on a dévolé. Ezala batu misusu jusqu'aujourd'hui bazo tâtonner na ministère. Yango mona mutu musu lelo aza pasteur, lobi mona comme évangéliste. Lobi okuno mona comme docteur. Donc azo tâtonner nana se localiser te, nana mi yebité. A yebité position, place azali. Mais au fur et à mesure à comprendre qui il est. Parce que ezalaka dangereux dans la vie chrétienne ou dans les services sacerdotaux, oyeba eloko oyoza nangote. Là tu risqueras de faire des dégâts. Yango zomona bato belé bazo sala ba dégâts, bazo sala makambo belé. Pourquoi baza ko tâtonner? Le loi zalaki boy, lobi akomi boy, lobi okuna komi boy. Même sur le plat ba chantre. Et ça la bato belé bazo tâtonner, aza chantre malinga comme pasteur. Au moins le pasteur monsieur va pasteur malinga comme chantre. Appel en ya nzambe za ndenge ni toyebaka. Poto yeba surtout confusion et pesami na bana nzambe. Oui, il y a vraiment la confusion. Le problème est qu'il faut qu'on analyse to ya koyoka. Bible que Dieu parle d'une manière à d'une autre. Tout ce monde dans la Bible tant les jeunes serviteurs Samuel, il était dans le temple à côté d'Élie. Bible dit que Élie a expérimenté ancien na makamona nzambe. Mais Samuel a expérimenté. Na butu moko bo Samuel alali ayoki mungongo bazo benge na kombo. Samuel. Alamuki, il a pensé que c'était son père qui lui appelait. A poussé le papa né Eli, alobi Eli obenge Eli abina bengi ote. Deuxième fois. A poussé le père Eli abina bengi ote. Eli a comprendre que mungongo azoyoka eza mungongo nzambe. Vous comprenez? Donc Eli c'était un ancien. Il a compris de la manière que Dieu parle. Mais le jeune serviteur Samuel ne comprenait pas. Élie a dit à Samuel, Soko yoki le sous mongongo wana. Le bas me voici éternel parle. Tu vois? Donc ezana batu lelo, azana désir à causer l'anzambe maintenant na yoka nzambe te. Tu vois? Il a le désir maintenant na yoka nzambe te. Mais conseil na kopé ça, continuer ko bondela. Nzamba ko lobela yo, nzamba akola kisayo loko zanango. C'est très dangereux si tu sers Dieu et que tu ne connais pas la grâce que tu as, le ministère que tu as, les dons que tu as. Si tu ne connais pas ça, tu risques de faire des dégâts dans l'église et dans la société même. Voilà, parlons de votre ministère. Naebi que ministère wana est-ce que si fanda to ezana on kotatamana loko abino bozala rake, bozaba missionnaire, bopanda lisusu te bokoma kaka lelo Angola, lobi kuna France. So surtout nzele se funga minzamba pesi makambu na e moyen bo te sous siège ezate bokoma kaka kobima bima bana nzambe bakoma kotikala tikala kaka bongo. Donc to yeba est-ce que apôtre Pierre de Lemba azana ministère en eza basé nani po batuna bat bazana particularité na bango ya yo eza nini donc bana nzambe ba yeba yango. OK, j'ai un ministère qui s'appelle Yada Ministry. Yada Ministry est un ministère oyo ebanda kala. Ebanda vraiment kala. Combien d'années? Oh, il faut n'aber ta machine à calculer parce que ça date. Oui, ou Meli Toros déjà dans 25 ans, 26 ans. Okay. Il y a ministère, il y a Moussala Toto Selanzam parce que Tobani Moussala moi na Mkemakasi. Mon père, je le salue à Pansa, c'est le pasteur l'apôtre Ben Bolengwa Azana France, Nzamba Pambolaye, Nanzela Nende Tokom Basala Nzamba. Ministère Ezali basé sur la parole. Premièrement, nous prêchons la parole de Dieu, la parole authentique. Malubana Nzambe todo modifié en côté, todo mélangé en côté. Malubana Nzambe ndenge batikela kibiso ndenge toza koteya. Et ndenge todo teya pe todo mona bilembo, Nzamba to bikisa batu. Problème koma oteyi boye, ngape na zo ngona ndenge nanga. Tant na ke ko pratiquer to bebani famille panzani. Non. Nous avons reçu la grâce ya kozwa loboko ya Moussali Nzambe. To bima na rébellion te. To umeli na se ya makolo ya batata na biso. J'ai fait plus de 10 ans
na makolo ya tata na ngai apôtre Ben Bolengwa. Et par après nde nzamba solo la ki na abimisanga lokola apôtre. Nda imposer nga j'ai des photos des images, nda imposer nga maboko depuis ba imposer nga maboko lelo na za na 21 ans il y a imposition à maboko. Depuis ba imposer nga maboko 21 ans imposition. Mais j'avais commencé le ministère avant l'imposition. C'est-à-dire que nabimaki na kena zo sa musala tanga moni musala confirmé gangi a dit mon fils viens je vais t'imposer les mains pour oser l'ensemble musala malam. Nde lelo na za la 21 ans il y a imposition à maboko, il y a consécration disons. C'est ça quoi. Mais le ministère avait commencé depuis longtemps. Tofandi ming na parole. Mais les dons que nous exploitons beaucoup, c'est les dons de la prophétie et des miracles. Yangonde to tambola nangona na katia musala na nzambe. Les dons de la prophétie, wana pena na pambola nzambe. Wana ratakate, wana na pambola nzambe. Eza don. Eza loko la coiffeur so avocat tata kangimi so bike na kotia coin, le professionnel quoi. Et wana ratakate. Voilà ceux qui na beti et ko so kaka. Voilà. Comment on a bilembo. Pour nayebi ke bato musu ba Holanda ba obenga e comme la kondenge nini tango fanda kana bureau na yo bana na nzambe peuple de Dieu ba o ba participer ka bazaka na ministère na yo aye ko poser ou soit pe ba o bazan libanda aye amoni papa na biso apôtre Pierre a expliquer ye bino bozwa sko likamwana ndeni pour comprendre bozwa ye ou expliquer ye pe likamango ekokisami. Bon, ezaka koyoka pe nzambe. Ko disposer esprit na yo Nzambe a conduit parce que Bible soba que muto oya zana molimo na Nzambe il peut sonder le cœur d'un homme ndengo vandi boye une fois et dans on peut la consécration dia concentration té et dans on peut eza don et va na moté mais dans la makila c'est un appel Dieu a mis ça si Dieu trouve bon oye naloba no makam nalobino maloba si Dieu trouve bon na bonde la pono na bonde li pona yo no pe bobeta ba tic tac te pour professeur comment occuper te ozaka boye bimi à lobby or ke ba misu ba lobby bongo ba lingaka te professeur bongaka olobi na mutu ye moko en solo ezate ko banda ko loba na mutu directement boye ba mususu bazawana. Bon, il y a des moments où Nzambe a poussé kabiso oloba c'est pour valoriser encore son nom. C'est pour témoigner la grandeur de son nom et pas nabato. Il y a des moments où Nzambe arrête, ne parle pas. Benda mutu na bureau solo la nae. Bo solo na mutu pas une solution. Mais il y a des moments où senti pena que ozo kanga motema mais motema boyi. Il faut qu'on noke loba. Obi l'abondance du cœur la bouche parle. Au kangi non au sanzi kaka. Il y a donc ça c'est Dieu lui-même qui nous conduit. Nzambe soit tindi ki loba au lobby. Yango mosala nzambe normal fa yo kaka nzambe. Si un homme de Dieu n'écoute pas Dieu, a commis qu'on travailler selon l'expérience, on a commis très dangereux. Parce qu'il y a des ceux-là qui travaillent selon l'expérience. Et à l'oba mingi, à sakola mingi, expérience et côté, là c'est très dangereux. Mais un homme de Dieu qui est appelé doit avoir l'oreille prophétique. Ayoka nzamba tout moment, pas dans la vie de prière. Tant qu'au bon de la ponzamba lobelake moi mingi. C'est ça quoi. Surtout côté na bino la prophétie, balobi tozala na phénomène moko makena. Na habité ceux qui yo bien. Nini? Mankena. 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 Yarabi wan et yara eloko mo boye ba beti yo prophétie mo ronzo keza nango ya lokuta me ba yokana ngina mutu ba beti yango. Yango lokwa na yambaki yo nakoko leka bongo te ke na tika sans que na poser question na po baba na ngai poser yango. Voilà, là aussi j'en profite pour dire merci comme ça à papa Miezi Antonio, le maréchal depuis Luanda. Papa, merci beaucoup. Pourquoi pas au révérend Lakis Matumona, depuis quelque part. Pasteur J.P. Chungu, Napesio Bambo Tebele, ici Kozali. Et pourquoi pas aussi à évangéliste Kiziamina Kibila Oscar, Napesiepe Bambo Tebele. Balobi, prophétie à Makena. Mankena. Na habité faut expliquer très bien Mankena. On a commandé. Peut-être que nous avons mabe pour message en ils à côté à téléphone, ils pas réalisateur Nangai Jonathan Tario à qui je dis bonjour. Balobi na expliquer en moi. OK, expliquez-moi bien. Balobi professeur ils a rendengeni. Pasteur Yemoko a organisé eloko naye ezaleza na foule. Ezaleza na nini au moins si moko atangaka makila pendant 2 ans. Eza eloko moko bien préparé. Tant ya koleka na place na soka beti boye ya kwei ale. Tant ya ko témoigner o ngana zala ki bonzoka eza eloko moko ya B1. Donc babilo mo wana. Ceux qui na comprendre ndengo zo expliquer pour na bana ko maté. Mais je conseillerais s'il y a vraiment des gens qui font ça, batika. Ezali sumu moko grave na miswa nzambe. Les sumu grave yaya.
Et ça, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Il ne faut même pas avoir la pensée de faire ça. S'il y a quelqu'un qui fait ça ou il y a quelqu'un qui veut faire ça, je te conseille de ne pas faire. Si Dieu parle loba, si Dieu ne parle pas, prie pour quelqu'un. C'est tout, le miracle viendra. Mais confondez les cambo, c'est un autre niveau. Confondez les cambo, toba ebisio les cambo, oyo lo bango loko la prophétie. Te, wana na vo conseiller bato basalaka. Si réellement bato basalaka basala ngote. Et là les soum moko grave le besoin nzambe, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Or Bible zo ba muto ado blasphémer contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Nzamba zoloba, nzamba doit utiliser minokabatu. Ti le nzamba zoloba. Soko bio kota na angle là tu commences à collaborer avec les diables. Or la collaboration avec les diables c'est l'invitation à l'enfer. Il faut éviter de faire ça. Avant tout ça, moi Lilobanayo, moi place ministère Ezali, organisation après le 15 awa ne bazo fungoela biso na lingana no hôtel la caméra na biso. Likambo est comme un phénomène il y a succession. O ezake otongi église na yo, bato ba nyokami na yo bazui otie bangote. Tango yo longo ke retraite ou bien yo longo ke na déplacement ou bien lo msusu ozui mwana na yo otie oyo aza même pas formé, même pas préparé, mais ba papa oya mikolo pe bazawana basali eloko monte basali non pendant peut-être 20 ans, peut-être 12 ans yo tiki bango oke kozwa mwana lokola utaki Afrique du Sud lokola mwana utaki Belgique ozuye oye kotia wana akomi pasteur yo kokoloba nini. Bon na ngana mona kango penza mabe penza te mama na dej na mona kango penza mabe te parce que na Bible tozalaki na 12 tribus d'Israël. Tribu na tribu nzamba pesa ki bango musala ko sala mais zaki na tribu moko. So kota caméra na biso ko. Zaki na tribu moko, tribu ya Lévi, Lévi. Tribu à Lévi, parce qu'on avait 12 tribus. Moi, na liboso à Jacob, comme on est allaki Ribin. Moi, na mi Balé, comme on est allaki Siméon. Moi, na mi Satou, comme on est allaki Lévi. Moi, na mi 4e, comme on est allaki Juda. Et 5e, c'était Isaac, ainsi de suite. Mais tribu à Lévi. Nzamba lobaki que tribu oba kosala bilanga te, tribu oba okene musala na bureau te, tribu oyo bakosala na société te. Tribu oyo vina bango mobime kozala consacré na église. Siko ba tribu misusu wana bazokene misala soki bazwi mbongo bapambolami baya kopambola tribu ya Lévi. Donc c'est ça. Nzamba ponaka tribu moko na kati ya 12 tribus pone salela ye. Quelque part nga na mona kango mabete parce que musala nzambe za ya tribu. Moi na lion babenga ke lion babenga ntabate parce que kokyo tikela mutu mususu peut-être azala ki enseigner pe malamute et en plus peut-être il n'avait pas l'appel parce que kosambela mingi za appel te. Yango tolbeli kamba appel là. Kosambela mingi za appel. Il y a des gens qui prient plus que les pasteurs hein. Mais il n'a pas l'appel pastoral. Vous voyez? Il y a des gens qui montent dans la forêt, belé, mais il n'a pas l'appel pastoral. Kosambela mingi za appel te. Kosambela eza ordre, c'est une recommandation. Les Bibles voient que prier sans cesse. Nous devons faire ça pour se protéger. Mais appel eza eloko mususu. Donc n'étonnons pas sur moni papa par exemple azate sur akufi par exemple qui voyage à tikeli mwana na ye makila yaya eza makila. Kosambela mingi za appel te. Donc quelque cas yango na bike na mona kango penza mabete. Na mona ngo pena na jija kango te na moni atike na jija ngo te pena. Donc na terrain wana na jija ngo penza te na mona ngo mabete. Voilà, merci na ba peuple de Dieu no so balandi biso mais apôtre Pierre moi toto komo ok na biso ko chiter vers la fin un message oyo memeli biso parce que 2020 oyo après les 15 ans attend bazo fungola makamu nyonso ya église tokozala wapi pe eloko nini tozokanisa ya ko organiser pour na peuple de Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Nzamba zo lokumu mutunyo sazola nanga de par le monde. Nalingi na pesa yo d'abord message moko les message moko pe espoir message moko ko réconforter yo parce que c'est vrai natin un confinement oyo eza na bato belé balembaki parce que to mesana ka ko kene ba prière to mesana ka ko pesa ba dîme na église to mesana ka ko pesa ba offrande mais natin un confinement eza na bato bazo pesa ba dîme te po bazo tala ndenge mokilango ba nako tambola bazo banga bato ba bombi mingi bazo banga nzoka ndepe ko bomba mingi bible dit que la pauvreté te surprendra donc le temps au confinement les diables avait beaucoup profité pour étouffer bana nzambe mais na lingi na exhorter moi na nzambe moko
Oyazolandanga sikoyo. Malgré le confinement, la promesse de Dieu se réalise. Vous voyez que Maman Nadège, Nzamba zo pambola batu même na confinement. Nzamba zo kuta na batu même na confinement. Donc yo zala qui a bâti na problème moko peut-être vie de prière et lembi, zonge la vie de prière. Bientôt ba église zo fungwama, zonge l'église na yo sambelaka, zonge la pasteur na yo, zonge la kopesa ba dim na so na kopesa te ba offrande na yo, zonge la vie wana zala qui na ngo ya moto wana zala qui na ngo makamu na Nzambe, Nzamba pambola parce que tant on a zo mono boye, na zo comprendre que oza na promesse moko ya Nzambe kati na bombo na yo, mais promesse wana ça doit se réaliser. Amen. Mais pour que la promesse se réalise, il faut écouter la parole parce que la parole de Dieu t'aidera à t'amener là où se trouve ta promesse. Amen. Ta promesse n'est pas très loin, elle est près de toi. Le problème que quand Nzambe multiplier via prière. Je ne sais pas le genre de problème aux anango. Peut-être aux un problème il y a concevoir depuis au na libala. Ndé maman d'adège na biso que Nzamba tambola biso na prophétie na miracle na ministère na biso. Donc il y a des mamans dans l'église qui témoignent aujourd'hui Nzamba pese bango mabota. Peut-être cause de la pekanayo. Il y a des gens dans l'église au bazaki na ba problème ba AVC, bazana ba problème ba cancer. Na moni maman moko azo en église cancer à libérer, il fallait ba kata uti Angola. Na Angola ba meki mesimita na Kinshasa, il fallait ba kate ba condamner ba médecin ba kate libérer. Mais to bondel pour na maman to pese ba principe ba prière, lelo maman na Nzamba sali miracle. Aujourd'hui il est même marié, azana kati libala na donc Nzamba do sala makamwa minene na kati ya bomo ya bato. Donc je conseille celui qui nous suivent continuer à kolanda biso na ba émission na biso na Congo Liziba TV. Congo Liziba TV, Nzambe akopambola bino akopesa bino ya mingi et je ne sais pas si tu es amoureux ya soka ou bien téléphone okopesi numéro poto comme que na biso vers la fin. Oui oui. Opesi numéro na ya téléphone po bato ba otalo ba olinga ba benga oleba le kanepa na biso directement ezana ba prière ezana ba makam na bango musuba ko lekana et puis soki ozana mot de la fin okoki ko que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, Nzamba Pambola yo, nasengi faveur Nzambe likolo na Congo Liziba TV Nzamba Pambola bango, Maman Nadège na équipe technique na Nzamba Pambola bango et nazo profiter pe ko Pambola d'avance mon frère qui m'a accompagné Golbert Jires Banza Jires Kabongo Nzambe ya Pambola yo o aza ko accompagner nga toujours biskano nazo kende Nzamba Pambola yo nazo profiter ko Pambola Maman Rachel et puis libota na mobimba bana nyos Nzamba Pambola bango na pambola bango nyos ngolu na Nzambe zaliko na bango numéro de téléphone ezali plus 243 89 35 68 266. Je répète pour la bonne compréhension, plus 243 89 35 68 266. Soko benga na numéro na même WhatsApp. Toko solo na kopeso ba directif pour na problème aux anango eza mukeli boso na Nzambe oleli tamboli okenya ba pa batu ba église mais na yebi ke Nzambe oya tambola nanga ko tambola na yo benga na numéro oyo kozala jamais déçu. Le mot de la fin Nzambe apambola bino mukili mo ma place bozo landa. Je vous aime beaucoup dans le nom de Jésus, amen. Merci beaucoup. C'était là apôtre Pierre Delemba, Oyazana ministère naïza vraiment basé na délivrance et puis la prophétie. Donc sur bobengi kaka numéro wana, je sais que vous allera jamais dessus et bande konabiso bazo komi tungisama. Abanda comme la drogue depuis longtemps moyen kotika yango ezate. Abota kate azana ba maladie moko songolo pakala. Nulle part ailleurs. Sur Kimi na maboko Nzambe te okima esusu epa ya nani. Prophète Nabiso azali wana apôtre Pierre Delemba azali vraiment appelé. So bomoni ke bozu numéro na malamu vraiment te numéro na biso o eza affiché na bande de l'écran o bino bozo landa biso ya Congo Liziba soki bobengi to kopesa bino numéro ya apôtre Pierre na yebi ke beaucoup de solution na ba problème na bino nyonso na elongo na Nzambe parce que biso tozala rabo soki Nzambe te mobulu biso kaka Nzambe ne mutasali nga na zala boina yambela bino apôtre Pierre parce que biso awa to yambaka na yebi ke apôtre Pierre alobi ya ebele mais tokozwa lisusu na ba témoignage ebele so tomoni bokomi kobenga pe ke makambu nyonso ekokisami na yebi ke avec l'aide de Dieu nyonso ekokisama n'hésitez vraiment pas à appeler bobenga biso na numéro wana to na numéro ya prophète na biso apôtre Pierre Delemba bozalaka jamais déçu na pesi mbote boye na bongama parce que na misana bongama po talaka émission eleki vraiment kitoko ngamo pe na sepeli po ngape na zui oyo nazalaki nango besoin on a ko comprendre qui est pasteur, qui est apôtre, qui est révérend, qui est qui nanango abengami
kozala mwana nzambe to kotelema liboso ya cher côté ya biso parce que ezana mate ya mususu euti epa na ngambu wana me bayeba pesi biso kaka donc faut toyeba nani abengami kozala mwana nzambe eloko nini biso tozozwa nani azopesa biso yango vraiment na etamboli ya solo donc tobeti moi ma solo wana j'espère que vous comprenez vraiment et bien si vous avez aimé cette belle émission dites merci comme ça à Jonathan Taoyo ainsi qu'à mon frère au hasard derrière la caméra parce que lelo vraiment te met na caméra na biso donc kanango ebele makasi mais lelo vraiment te met na moko pour te ver que il faut pas so biso kaka na apôtre Pierre et puis ça la biso bien na beau cadre au bomoni na tolé donc na place ba kiti ya bien ezali bo hésiter bo ya to na fikine awa to bando ko mesa bo mesa na kae to bando sala moi be émission na ba salon oyo et ça la biso vraiment bien makasi merci à mon vieux Alexis Yamamoto Yamati à l'homme de Baïbinga Baplan. Alexis Yamamoto Yamati à l'homme de Baïbinga Baplan. Balobi barbecue to tchango na maboko nzambe. Donc bako pesa biso moi to biso to lobara toujours que to koma avec l'aide de Dieu. Ce qui nzamba komisi biso le 21 oyo to kosala barbecue na biso et puis bo hésiter te ouverture ya chez Panda, balobi village Panda, eza bientôt là boko soir. Moi be lubu ya bien, hein pour les boire en gaz, et si là jamais. Donc pour les boire en gaz, et si là jamais. Pourquoi pas aussi à Ange Nyanga Sambodi. Ange Nyanga Sambodi. Balobi, Maître Barnabé Macbey, Jonathan Zolelani Caradon. Jonathan ici à Lobi, à Zolela, Jonathan Dario. À Lobi, à Lingi pas bimana WhatsApp, mais à Zobimate. Maître Barnabé Macbey, Balobi, papa monté, maman Mouko Ayo, à Zalate, Yanonon Nyanga Sa. Jardin d'Eden, na piso Bambo Tebele, mon vieux Stani Isaki, mon vieux na piso Bambo Tebele. Merci comme ça à Glody Ngandou, je te salue derrière la caméra. Pourquoi pas aussi à mon frère Jures Kabongo, Babi Papa Doulé. Pourquoi pas aussi à Toussaint, Toussaint mon ami. Donc je t'aime beaucoup. Na piso Bambo Tebele, Kalami était dans l'émission Moussous Boyo, Kapa comme on est là, Boy habité, Kobanga Boyete. Donc d'ici là, portez-vous bien, bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.